Bonjour, mbote na bino, j'espère que vous allez bien, ngape naza bien. Lelo na lingi na banda, lokwa to sisi makamba kolia na lingi na banda kote ya ba vitamini neza necessaire na nzoto, devoir na ngeza nini, eutaka wapi, tokomelango combien. Eza ba video moya mikusi po eza ba vitamini yangu moko. Tokobandana oya liboso no ya necessaire makasi, surtout pona biso ba noir, eza necessaire. Yango nzamba sala biso ba noir ki tovandaka na Afrique. Mboka na biso eza Afrique. Eza na Afrique eza soleil babenga ngo nini na lingala. Moi pona moi eza pa na biso ebele, pona poso na biso eza vitamine D. Vitamine D o biso tomelaka vitamine D3. Vitamine D eza nécessaire pona mikuwa, eza nécessaire pona ba muscle, eza pe très nécessaire pona système immunité na biso. Soki eza na se obi oza na ngote bando ko bela omonaka mikolo mwana zo bela kai na ko dote bibish mwana zo bela kaka da sinebike azozanga vitamine D. Kaka pona biso ba noirité ba mindele pe mais pona biso eza vraiment nécessaire. Yango normalement mboka na biso to huta ezalaka na moi biso to kuma na biso en Europe mais poso na biso azana posa ya vitamine D ebele. Normalement tozwa kango soko lali na moi, so vandi na moi, sima nango poso asali vitamine D. Mais nana lala asu na moi. Nana avanda asu na moi. Liboso ngana bande ko kanisa ke na Afrique batu bazangi vitamine D te kaka biso ba noir o tozala en Europe mutu tozangi vitamine D. Mais 2021 na kenda mbala liboso na Congo na ute kuna na Congo na eko mona ke pomona mutu azana moi eza rare. Donc bavanda mingi na ndaku ou bien batie parasolaire bazo tambola baye bateke moi wana eza nécessaire eza diamant. Moi na bino Afrique eza diamant pour ça la vitamine D. OK, moi na bino pe swaka nge bando swanga eza makasi mingi. Mais na bité potam songa na mesana en Europe. Donc vitamine D et ça la mara normalement faut lala na moi mais eza pe ke moi ya makasi wana biso na Europe to loba ke moi yo ya 12h ti 14h wana olali. Faut pe elamba donc elamba ali kolo fezala te ya tolo oyo fezala libre ça elamba soko lali na air wana 20 minutes akokozwa vitamine D onzoto na mukolo wana nzoto azana ngo posa ou bien pana biso tomelaka ngo ndenge na expliquer bino na video ya ba graisse ke vitamine D eza vitamine ya graisse donc faut melango na eloko ya graisse nga ona pesa ka bato nanga eza ya matanga na matanga wana eza na graisse na kati donc ako melango ena so lingi soko za nango ya mbuma ba docteur bele ba pesa ya mbuma donc faut sangisango na mafuta. Donc soko tie mbuma landisi mafuta po nzoto azwango vraiment po soko otie mafuta te ya mbuma sa mafuta mwanzo wango zate po aza vitamine ya graisse nzoto akubenda ngote po atsango esika za nango posa na vitamine D devoir nango yango azana ba devoir ebele eza soki 400,000 natanga ngo 400,000 process o asalaka na nzoto po nzoto travailler donc aza vraiment nécessaire. Mais nanu na banda noirité na banwa ka tena kenda kana banwa tena ba mindele nanu na banda mutu traitement te soki azala na docteur naturel te docteur ya chimie azala vitamine D na ye ezala likolo non batu nyonso to bezala kana C surtout pe na biso ba noir ezala kana C comme la vitamine D eza très nécessaire ko banda na bana so ba bota mi na ebite na mboka mususu mena Allemagne ngana bota bana nga wa liboso na bota na Allemagne. Awa pe na Suisse pe ba pesaka. Na Suisse pe ba pesaka mais nga lokwa na sala makambo nga ya ndenge mususu. Soko oboti mwana, soko kepa docteur ya bana, ba pesaka vitamine D matanga mo ba pesaka o melisa mwana. Simana ba pesaka suka inani, soko kusi inani ba lumino tika na waza suna posa na ngote. Poani aza suna posa na ngote. Mais basala ka bongo. Vitamine D za lokola, soko zwinga na pesaka exemple pona ba patena nga nazangisa ka exemple te zwa nzete somba nzete no kitoko osombi nzete kitoko ezana ba fleur nango zwango sikoyo kende utsango na cave kanga porte na Afrique cave ezala
na ebite kela ezala na ebite zwango tsango na chambre moko ezangi mwenda eza mulili vitamine D eza moi kende kotala ngo na 2 mois na 3 mois so ezaka kitoko ndongo sombia vitamine D ebeba te ndenge mona nzoto na yo soki ezangi vitamine D soki ezangi moi eza moi soki ezangi moi po exemple na pesa bino yango wana eza ndenge mo somba nzete ke tongo na chambre boma minda kanga opoti buku bwakela ngoma ete nite sika onka bongo sima kende otala ngona 2 mois so azaka bongo so akauki te ndenge moko soki biso nzoto na biso ezangi vitamine D. Donc eza très nécessaire. Vitamine D na lobi na bino ezala bien soki eza ya huile soki eza ya mbuma bopitiango bosangisango na huile combien komela na mukolo ba docteur ba pesaka so ba moni koza nango ya semingi bakoma kopesa o bango ba pesa ko mela mulangi mobimbe esale le côté donc o bango ba pesa eza mukie mingi biso to pesa ya ebele po vraiment nzoto azwango azwa mesiro o aza nango posa po akokosala ba devoir ne aza nango posa donc na mukolonga na lobaka ke bana mikie na pesaka 1000 IU na pesaka bana mikie soki à partir à 6 ans na ko kepe na 2000 mais ba mikolo na bandaka na 5000 na bandaka na 5000 so na sali au contrôle te mais nga vana lingara ke na lobi ke akende contrôle yelanga papeno natali oza wapi sima na ko calculer yo poko mavema na nini wana onga na zana ngo posa po nzoto no asala travail ndenge sengeli po soko ze sika wana ausala musala ndenge sengeli soko zaki malade omona okomobunga donc faut comme ça biso ba noir na linga comme ça biso mimi na ba 70-80 ba mindele na sala mimi na 60 mais biso banwa na lekaka soko za na maladi wana bibon wana kuna koma na 100 na koma na 100 ezape maladi mususu maladi mususu na traiter lango na wana mais pas na bango ezake ba récepteur ya vitamine D na bango beba donc bango bazor ba vitamine D ndeti bisote eza maladi o babengaka auto-immune bobenga ngo bongo maladi o balobaka ke esilaka te maladi nene esila te kosaka metolo ba mingi tao maladi o baloba kende eza wana faut vivre nango esila sute yaka no pas docteur bibiche donc maladi wana mimi to traiter ngo na ba vitamine D mais wana to pesa ka ba 5000 ndeti binoti wana to pesa ba 50000 na mukolo na ba 50000 mais faut contrôler rein donc eza nini mususu eza traitement mususu wana eza traitement ya normalité o batisi ka vitamine D pour na nzoto mata pasa la non wana eza question mususu wana eza yupo ko melango yo moko te ke nanda ko kemela 50000 ya vitamine D ko sala ngo te ke bebi sabare donc faut que ba pe vitamine D so bando melango ebele faut sangisango na vitamine K2 na magnesium faut sangisango bango misat ba kenda nzela moko so ko meli vitamine D ebele sans magnesium sans vitamine K2 et ko sala yo ba calcaire et salo ba calcaire na nzoto pe calcaire on eza calcium na ebite calcium tasala on ebite so boyebi pona soko meli vitamine D po atindika ngo mesika tozana ngo posa exemple na mikuwa na minu donc soko pesi vitamine D et vitamine KD ça le quoi taxi o meli vitamine D o meli vitamine KD azwango akotisi yango na mikuwa esikeza posa la bakalke te po bozo ba plaque wana te balobala miso na plaque aoza na plaque me ba pesa mino ba calcium ba tablette ya calcium ba melango te tablette ya calcium komela te soki il faut o mela calcium faut melango pe na magnesium soko melango yango moko esali ba plaque na nzoto donc calcium ba melango yango moko te nga una pesa yango te nga na pesa na vitamine D na vitamine K calcium osala ngo yemo vitamine D osala calcium yemoko na pesa calcium te soki ba pesa po mimi baba basi so bazobela maladi ezala kamikuwa ba dote ba pesa bon calcium bo melango te so bo il faut bo melango faut bo sanction na magnesium sinon te pesa bino ba plaque esika mususu na nzoto eloko aneza nécessaire mais to solo lango nes ba maladi nyonso to solo lango eloko neza nécessaire awa eloko neza donc vitamine D faut melango na vitamine KD donc vitamine D3 faut melango na vitamine KD na magnesium bango misato ana ezeloko moko soko melango yango moko na o biso to so pesa soko melango o ba docteur ba pesa yango esa eloko te vitamine D wana pesa eloko te po eza mukemi faut melango ebele po ezwa nzoto azwango vimesimba na nzoto me faut melango na vitamine KD na magnesium
pour ce meli vitamine D beluana sa KD sa magnesium et ça lo ba plaque nan zot ba et ça la calcium wana siko et ça la ba plaque nan zot. OK, siko o mususu na lobi ba maladi wana mususu wana ba traiter ngonde mususu wana vimeza histoire mususu to traiter la ngonde mususu. OK, j'espère que vous comprenez. Pour la vitamine D, c'est vraiment nécessaire pour na biso ba noir, surtout pour na biso ba noir, biso nyan surtout. Vitamine KD est nécessaire et ça peut pour na mikuwa, surtout loko venga na pesa la ango bana. Mutu nyonso amelango pa nanga me bana na pesa ango pona soki bomoni ke mimi na poto na mona ango omona ba loba ke bana minu na bango munoko na bango eza muke ba minu eleke bele munoko eza muke non azo sanga vitamine KD yango esali bon so pese vitamine KD e panzana donc ya munene pona ba minwe koka place ou bien ba jeune fille na biso na omone belé bazo kokobota te po bassin eza mukie vitamine KD mutefongola bassin mikuwa pe fonga maison forme eza vitamine KD donc eza vraiment nécessaire surtout bana ko banda bango déjà ko pesa vitamine D na vitamine KD vitamine D3 na vitamine KD na magnesium ya bana pezali. Donc so moni mubana ke ba discuter mikuwa awa minu ezanga place fo balongola pour place ezate non vitamine KD banda na liboso na vitamine KD simanongo utala au mona changement pour ezanga ngo yango place eza mukie ezefunga mate pour yango mutezanga vitamine KD. OK, donc vitamine D3 vitamine KD na magnesium ekendaka nzela moko combien ko melelango normalement fo bakato calculer ngo na kilo. Combien zana makila faut to sala la test total combien zana makila sima to calculer pesaka combien zana angine sima to ko calculer yo combien pona yo mutu na mutazana non mine fala mela ba docteur ba yeba wana te ba yeba wana soka yekola ngote ayokola direction ya ba vitamine te minéral ta yebite o pesaka mela o esila o pesa pe jamais au mona ke soka zana docteur ya naturel te bien direction na été a pesa o vitamine KD ou bien magnesium non o pesa ka vitamine D3 esili. OK, mais ça nécessaire na santé vitamine KD, vitamine D3 na magnesium. OK? Merci. Au revoir.